bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous regardez dans vos écrans. Lelo, Naël Soussou, na Bilili Nabino, comme animateur, il y a télévision Spaghetti, Nazane Sengo, il y a Kolega Soussou na Mokona Lelo, pour Nazoki coup de fil, il y a Maman Moko Azana na studio Awa, Azana Posa Aleka, Aeb Sabiso Oyo Azanango, comme savoir-faire naye, yango sans plus tarder, na sengna ba obodo na biso, bola na bokebi, pe na lubisu na sengsu merci na ngambo ya caméraman na biso papa Didier, beau gosse de la semaine, prix Nobel d'élégance, a fongola écran naye pour permettre ngai na kotsa maman oyo aza comme invité d'honneur na mokola lelo. Merci maman. Merci papa. Maman Oyo, ngana ebio maman. Nebio na kombo ya spaghetti. Ozali artiste munene. Oyo okenda sango na mboka na biso Congo. Oyo ozali na ba admirateur ebele o basibaka na yo na façon d'être na yo, na elobeli na yo, na kolatela na yo. Na pena arna yo ya kulamba yango nalingi ete yo moko o se présenter lisusu na bato ba yebiote ba yoka ngongo na yo. Merci beaucoup papa, merci pour la parole. Donc ba o ba yebinga ba yebi kombo na nga ezali spaghetti. Donc on a joué on a scène, on a ça no ba nenyo so o na carrière manga. Donc spaghetti hein o ba yebinga te o ba yebinga déjà ba yebi kezanga donc mingi olobezate yango lelo na yaki ko kutana nayo parce que na sana mingi ya kokabola quoi. Maman spaghetti na sepeli mingi d'abord lengi to ba biso le poto ti en dimanche c'est-à-dire que lati kitoko au fait on va ba montia ninga pe exemple ninga pe aduma na sepeli makasi ningi to ba jean dimanche donc ti en dimanche le tiers en dimanche. Petit formé. Le verbe en dimanche. Pour faire comme on attends, tu vas pas c'est naïf, mais en dimanche. En dimanche, ça dit que Moutalati, il a pas dit en dimanche. Donc, j'ai un dimanche, tu en dimanche, il en dimanche, elle en dimanche. Mais tu nous l'as dit vraiment, la semaine makasi, d'abord, style naolati, ma couleur. Vraiment, exactement, makasi. Merci. Vraiment, mais la semaine makasi quoi. Merci. Ce que nous avons dit, il faut comme ça. Vraiment. Si tu as belge, tu as la petite, il y a quoi apprécier quoi. Oui. Mais dans la France, parce que la petite, il y a quoi apprécier, mutu, sommes dans le bien. Il y a un an que, vous avez dimanche. Merci beaucoup papa. Merci maman, c'est pas grave. Merci. Nandego apprécier kolata nanga. Mais souci est que ba maman biso moko ba africaine ou ba congolaise to ye ba valeur et la beauté. Et maman vraiment et là-bas il y a une ça de valeur. Au second parce que ça mon yo ya ko lata style na yo ozana ba ndikubele o bazo ko admirer yo bazo benga ngai que vraiment moi spaghetti to sepela na koloba na ye. Je sais pas la peine la façon naie n'enge azokolata pe na manière na susu ya ningo zola ba susu quoi mais là na lingi na falsa maloba na ngambo na ite na pesa o maloba o biso eloko nini oyo bimedi biso na mokolo na ya lelo na kati ya plateau ya Spaga. Merci beaucoup papa. Donc présence na ngai awa ezake na ningaki mingi na ya pona ko lakisa ba maman ndenge nini ya kokanga liputa. Ah bon? Oui. Parce que liputa eza elamba na biso ya ba africain. Eza culture na biso o ba koko na biso ba tikela biso. Ozomona mwasi tanga lata ka liputa yango mtisala ka valeur ya mwasi. Yango mtisala ka honneur ya mwasi. Mais lelo kotala to longo na mboka to yela mboka mopaya c'est comme si ba maman nyonso ba bosani culture na biso, ba bosani ba valeur na biso to komika ka ya mundele. Mais elingi koloba te ki nyonso mundele asala kezaka bien oya biso eza mabe. Non, maman, soki omoni bande mususu, ta mususu, ba séparément puta. Mais bazali
na mutu te oyo akokolakisa bango ndenge nini ya kokanga liputa. Ozomona eza lokola pe na ngambo biso ya papa 70% ba papa ya bakongolais bato kokanga ekrava te. Ozomona c'est-à-dire que toza kombele ya reprendre quoi. Yango vraiment na sepeli mingi ndenge oza mwasi mo oza na audace que savoir na yo ozobima na podium po olakisa baninga po mingi mpe bato na biso na écran baza na basavoir ebele mais baza na timidité ils ont bloqué bango mais yo oza mwasi moko oza na audace donc merci pour la audace na yo ozaka nango yango na tiki maloba susu na ngambo wa yo oyebisa biso eloko nini oyo tokoki kosala po bamama na biso mpe bana na biso balata maputa po yango mpesaka valeur tomoni yango meme na ngambo ya président biso ya liboso ya mibale mobutu basi na ye mibale azalaki na bango ezala mama Antoinette ezala mama Boula Dawa ntango babandi kolata maputa biso tozotala na bilili tobandi kosepela bapesaki vraiment lokumu na mama congolaise to mama zairoise yango mama spaghetti ngai naza na esengo mingi komona yo ndenge olati bakule ya kitoko style oyo batongi yango vraiment bakino na kitoko makasi yango napesi maloba ongambo ya yo oloba ofongola. Oui papa, naza sur ndenge oti koloba biki mama Cessé, mama Obila bapesa ki valeur mais ba valeur wana biso moko lelo tozoyeba ngo te voir même na bana oyo toboti na poto ya basi bana biso bakotikala kolata liputa te parce que biso moko bamama tozwi tobwaki yango toyebi yango même pa ndenge olobiki batebele baza na mposa kolata bayebi te mais bana biso sikoyo teke balataka liputa te mais nazotala neti baekolo lokwa bamalien basénégalais bamarocain batika culture na bango te kolata na bango batika yango te baindien ndenge moko mais biso kaka baafricain so toye na poto tozwi nyonso tobwaki mama na kati baloba te ezali baerreur mosusu tozosala na communauté na biso même ngai awa mpe nazobala bino nazali na baerreur wana mais nzambe asungi biso tozali kosala makasi ya korattrape baerreur oyo tosalaki na mikolo elekaki tozalaki na mwa complexe ke bana biso bana balingana na mboka ya poto ozomona mais heureusement bana biso base rebele na côté na bango bango c'est fort baye balingala parce que bisika tokutaki soki ozo balingala bamona bino ke bozali famille moko ya maretro ozomona complexe quoi or tomoni na ngambo ya bandibu bana na bango bamonoko na bango mpe classe na bango meke nango malamu yango vraiment mama nasali makasi totombola oyo ezali kiti ya mboka na biso tolakisa bana na biso façon d'être na biso na savoir faire na biso. Oui papa wana vraiment eza très capital eza très nécessaire parce que tokoki kobwaka bavaleur na biso te bantu valeur na biso tokoki kobwaka te malgré toye na mboka mopaya me oyo eza ya biso fo totombola donc nga ndenge na ye awa naye koyebisa bamama nyonso bamama congolaise bamama africaine toke wapi elamba liputa eza elamba ya valeur eza elamba ya cérémonie mobali na beti costume yo moko beti liputa lelo bozwi liputa bosali libaya bolata ona pantalon eza bien toboyi te tant au monde eza koévolue baluki mpe ezoya etu bokoki kosala yango mais valeur nango eza nde na liputa yango lelo nga mama spaghetti nazwi courage wana ya koya kolakisa bino ndenge ya kokanga liputa po moto aza raison te parce que bamama ebele baza kaka nga naza maputa me nayebi kolata te lelo tozo koapprendre kolata liputa ndenge nazokende boye nake kolongola teni oyo naolata teni mosusu mpo nalakisa bino bien mpo nde nasi nakangi boye mwana alakisa bino eza te il faut nazala na elamba mosusu mpo na nalakisa bino ndenge nini bakangaka liputa bosabone bopartage mpo bamama ebele balongwa na réseau wana ke oyo nayebi kokanga liputa te babanda kokanga liputa mpo na oneya ya mama spaghetti akei kochange bilamba alataki mpo alakisa biso en détail ndenge nini bakangaka liputa tokosenga na bamama bolanda biso na bokebi parce que ezali vraiment ya motu ya ngonga oyo tokopase na mama spaghetti mwasi akenda sango. Merci. Kiozi kuna mputu banuni batini kuna Afrique yango mama spaghetti aza na plateau akokima te akozonga na plateau po alakisa biso ndenge nini ya korégler liputa
yango na kotika espace na ngai et pas moi soketi asokota yemoko ala sabiso ba détail. Merci papa. Ndeka papa lobby na uti ko changer bilama na tali puta pona pesa bino goût. Pour mon ageli puta za goût. Na pesa bino goût. Pour mon ageli puta ezalaka goût. Sikoyo na ye pona na sa bino ndenge ya kokanga liputa. Bozala attentive, bobotala ngona na bokebi. Ba mama liputa na biso yangoyo. Oza liputa na ngai mais nakata kango na mulai na nga. Omoni 2 mètres na nga yangoyo. Kolinga so yeboka nga liputa te kolinga liputa leka mulai te ezala pe mukuse te. E kosala yo pasi pona kokanga. Ifeza na taille na yo. Yangoyo sikoyo. Tozui liputa na biso. Tota la kote ya omoni liputa yango eza ba mama musu akanga liputa lokwa mutu akebunda bitura selanga na soja ya bongo te il faut kanga liputa na tendresse okanga liputa na mulai na yo omoni nazwi liputa na ba mama bongo na pose yango na pose liputa na nga lokola na nati lipapa eza na talon so ozolata liputa ozolata talon il faut milatela déjà talon na yo po olata liputa na mulai ya talon na yo. Alors soki olati talon kolinga te liputa ezala likolo boye il faut liputa vraiment ekita ebomba talon parce que même soki en fait olata liputa ezala mukuse te il faut liputa ekita na mulai ya cérémonie. Sikoyo liputa na ngai yango oyo na pose yango na nsima na nga evandi. Sikoyo faut zwa liputa olekisi boye. Bomoni ba mama nasimbi loboko oyo eyaki na oyo nalekisi yango awa oyo etiki oyo ezwi oyo eye. Bomoni ba mama nzela faut kobongisa yango bien. Soko olekisi il faut liputa evandi. Ngai ba mzua kanga kango na gauche mais nga na kanga mingi na droite parce que na la facilité ya okanga na droite. Bomoni nakandi ndenge eza boye na kotambola ekanga makolo te ekomata te parce que evandi mingi awa na bassin na seri yango awa bomona et puis soko kokanga liputa eleka mutolu te liputa nofeza na se ya mutolu moni awa soko moni awa eleki muke obendi yango awa muke okangi boye moni nde nakangi awa comme ça liputa evandi bien. Bomoni ba mama nayebi te so na bandela na obandela lisusu deuxième fois liputa no yango yo na mulai na yo ya maboko moni yango soki eza liputa tai na nga nazwi na pose yango na nzoto yango banda kovandisa yango awa il faut mi oyoka liputa na nzoto na yo moko kolata yango te lokolo ozosala soki nini il faut ofandisa yango awa donc ofandisi yango awa oyoki yango awa oyoki liputa olekisi yango sikoyo olekisi tisi boye nakitisi yango mwa ndambu mpo evanda bien. Bomoni ba mama boye evandi awa ozwi oyo olekisi yango boye moni nde nalekisi nazwi oyo mosusu eye boye liputa na nga ekangi nga makolo te me ekangi ngai na luketu na bassin na nga donc makolo na nga nakokima ta mbangu na liputa na okwea te po mosusu akangi liputa akokotambola te ba mosusu omona akangi koto oyo ezomonana na se molai na likolo mokuse kuna non
il faut pas kuna emonana na se. Il faut koto yo ekota ezala taille moko na liputa na yo o ya likolo il faut ekita mwa muke par rapport ya wana. Lelo toza nanu na oyo. Moi nde nakangi liputa nanga naza à l'aise. Na ko même koki mbangu na osala boye position nyonso donc na osala boye naza na problème mon côté parce que liputa nanga evandi mingi awa. Na basa na luketu awa. Liputa evandi awa. Bomoni ba mama. Donc oyo ya likolo ekangamaka na bandenge ebele. Oyo ya likolo yango yo en fait son abina la sabino nyonso à la fois na yebi que so bokoka mais ceux qui ont mono za na difficulté ndeka na yebi sa bino votre rationalité na za ndeko na bino na osala makambo yo surtout na souci ya bandeko na nga ozomo na osala souci ya bandeko na nga awa déjà na kangi oyo ya likolo elatamaka bandenge ebele okoki kogumba ngo boye olati yango boye opose yango likolo awa olandisi oyo eza ekangeli mosusu tout comme okoki komata yango susu mwa likolo opose yango kaka boye bamosusu batiaka yango na ndenge mokusu eboye oyo mosusu akobeta na ye kaka boye soki alingi na ye atiki yango kaka boye obwakisi yango donc eza bandenge ebele bamama donc yango nazoloba ke bandenge akokanga liputa eza ebele zibula mpe ezali mais tokolakisa yango lelo te parce que ekozwa biso temps ebele nalingi bino mingi bopartage video oyo bamama soki boolanda yango bokoyeba ndenge ya kokanga liputa ekangeli mosusu mpe ya likolo ya liputa okoki kofongola wana nalinga yango mwasi moko banda kokanga yango mingi mwasi yango nabosani kombo naza mpe ayebana me ya banda kokanga mingi boye akangi yango ekiti susu na se boye akangi veme ekiti na se zela ye banda kokita boye akangi yango susu awa abeti yango boye na likolo awa mosusu akitisi yango lisusu na se à peu près place liputa oyo ya liboso esuki abakisi oyo ya likolo boye mama donc eza vraiment na bandenge ebele ya kokanga liputa mais ya motu ezalaka ya kati il faut evanda oyo ya se il faut vraiment evanda lokola jupe evandi après na likolo okosala nyonso olingi osala. Donc c'est ça, papa a biso 16 ans, namoni ke na lakisi ba mwa ndambu, namoni ke ba comprendre. Oh moni ke za na matata na koyiko ya na sali ye moko na nzoto na lakisi ye ndenge ya kokanga liputa. Donc c'est ça quoi. Mingi olobeza te to bandozonga so moni ke ba comprendre te to ya lisusu pona kolakisa. To bien non merci, ndenge a patience bozaki na moyo olobe biso. Pe to senga sous bino bo s'abonner. Pour maman spaghetti azali mwasi oyo aza na connaissance ebele oyo azolinga ko partager na biso yango pour encourager maman spaghetti to s'abonner maman spaghetti en tout cas merci beaucoup na ndenge ya audace na yo ya ko laksa oyo ya buke oyo yebi amen vraiment ndenge tout ça awa ba sepeli bon merci beaucoup papa na sepeli ndenge ya mbinga na émission na yo tikeni nga temps na lakisa ba mama ndenge okanga liputa na siki ba mama ebele ba kosepela nazo remercier papa cameraman Didier Osenge na ndenge azunga bilili na yebi ke ndenge ya lakisi ba mama ba mona ngo bien donc garçon belge en plus prix Nobel d'élégance bon donc vraiment merci beaucoup na boss na te ba ya ngai donc na bandi ya moko mama Philistine mabomotema ya Costa Manana na kepa mama Kati motema ya papa na biso donc mampuya donc na pesi mbote belé na mama Patience Chango motema papa Nico Kaungu mbote belé
na ba nyonso balinganga bana na ngai Yannick Bila, Promedi Poba, Curtis Botela, na pesi mbote pa Eric fait mission na kin, petit frère propre, na pesi mbote pa l'homme, donc petit nanga masolo, donc agence HB, Spaga na kin. Kala mingi te boyoka ki agence ebandi nazo senga na bino agence de bureau de GC Vandi bato nyonso tout baza na besoin de service bo contacter biso en tout cas boza na desite na kini donc na lingi bino mingi na pesi bino ba gros bisous et mais otende na lingi yo mingi mon fils. Bon, merci. Topisi mbote na bato o nyonso bazo croire na Mama Spiriti na groupe na ye. Ngai papa na bino 16 ans fukuzi kokola komanisa tuka na pesi mbote na bandeko nyonso oyo balingaka biso ezala en Afrique ezala en Europe ezala en Amérique. En tout cas merci beaucoup pour encourager biso na musa o tozosala. En tout cas botika malamu nzabeza na bino. Merci.